momi wana eloko te et puis petit na biso mwana ya babia ndongo petit wana osala ba impact ya danger akobeta musique ya danger parce que maman na ye muto akangaka ye po maman na ye abimaka na tata mwasi na ye banga quoi mon frère a souffrir eza makambo ya kisinzora na maniki kisinzora mai biloko msusu pe biso toloba tokoki koyeba 2% mais 90%. 98% wana toyebi yango te mais tolobaka po esalaka biso pasi c'est que quelque part to tchepe risque na ba vie na biso mais sauf que biso to banga ke loko te tilobi na ndenga mukete mon frère soko bimana mwasi abatu senga pardon vie ya mutu eza étape alors nde toleka na TV bongo toza na ba bouddhiste toza na ba yogiste toza na ba bailien toza na ba rosicrucien toza na ba maïcarien toza na ba comment ba loge batuna batu ba na religion na bango. Le problème c'est quoi? Oyebi ke momi wana manike wana za rancunière. Momi wana afo momi wana muto ba problème il faut talent au petit wana za nango. Artiste na pesa bino respect. Comme sous na TV il faut ko sala ngo pesa la ta o to bengaka en caricature. Hein, oko tchango ka mbala moko boyete oye na ngo pe ata na mois d'essai parce que on ne sait jamais oza la bandeko. Yo oza protéger mais bandeko na yo oza protéger mais obota soit obota banana yo otia bango. Merci toujours la grande famille. Merci malgré problème de Zanango, mais toujours, il faut continuer toujours à passer information. Il faut continuer toujours à informer Internet et la grande famille. Au Balinga Bisso tout le temps pendant que tout ça n'a pas de problème. Bazalawana pendant consoler Bisso déjà donc pendant que ça la table moi-même geste et ça les plaisirs. Et surtout na bateau va continuer toujours que ça la prière na bango pendant Bisso peso donc chroniqueur, chroniqueuse voilà. Et ça bien malheureusement. Donc on ne sait pas, moi recherche mon bouya CC et cause à la peine en tout cas je dirais que ma partenaire dans tout balinganga va soutenir de loin de près voilà depuis Paris la sanité donc Stevie son bon leader Gaylor VIP beauté fatale merci à toi Gaylor VIP donc c'est l'unique salon tout ça dans wana na château d'eau Gaylor salon Gaylor VIP bokende wana toujours pendant ba chef na bino bozala sala wana Fifi la douceur grande dame depuis Bundes na boss na les boss Gerson photo caprice dans la Bundes wana bozala toujours quand il y a des activités au contact Bango mais photo mec un peu qu'on parler la base il y a CG ande qu'on a biso ya confrère na biso oyo donc Valdi voilà très bon après-midi. Merci à toi Carlos Cabalo mon frère que j'aime beaucoup. Tendance plus bolandara émission parce que alobara bien aza intelo wana il faut bolandara tendance plus naza bien mon frère naebi ki tout mona il suna Aris Mantimba où ils ont réalisé vraiment l'émission Maratou. Et voilà, au moment où l'image, je sais que vous allez quitter, nous avons informé sur le terrain, vraiment, et ça, il y a un message à genre, bien, yo qui n'a de tout le temps, va et volte, tout ça. Donc, comment on a tenu tawa comme il vraiment, ça, il y a un Kabalo, il y a pas si, mais c'est à nous, journalistes ou chroniqueurs, de faire des informations, nous sommes vraiment n'apporter vraiment dans le thème. Au moment où il y a des gens et pas si mais parce que surtout comme le batté c'est que tu as étouffé musala na biso mais to banga quoi mon frère a souffrir ils a marambuya kisinzora na maniki. Qui sont on dit à innocent ma camango. Toi tu as des preuves tangibles ou peut-être nos autres baboui batou aux TV, tu vois. Donc Maramobé Bandega moi j'ai l'information il y avait discussion moi salama qui entre yena maniki. Je ne sais pas discussion wana. Ce qui y a ngondé ezalaki cause ya Maramboye à moni lelo, je ne sais pas. Donc je ne sais pas yemoko na partie na totalement angle moins positif. Valdi, Aza frère Nabiso, tu es calme, Aza modèle, et puis responsable, voilà. Mais subitement, je ne pense pas qu'il y a Kolokoto. Je ne pense pas qu'il y a Kolokoto. Il y a Kolokoto, mon frère. Mais ce qu'on a dit, c'est que genre automone a une image, vraiment. Est-ce que Aza n'a pas compte à rendre un bâtiment quelconque, peut-être au le biso, le roi Azan en état, au biso, le roi qui n'est pas tout ça, l'effort, moro boya, au katabalia, on a pour morajo et katan.
Carlos oyebi ke yo musala osala oyebi ke so oyebi soko za na combien de problèmes na bato. Oyebi te. Mais je te l'ai dit mon frère. Oyebi sanga Valdi, oui, vous avez raison. Valdi a koyi ko sala pe examen de conscience. Pour na vie na ye, marche na ye parce qu'on ne sait jamais. Mais ceux qui na okota muki na mambo ki sinzora na maniki. Na longola ki sinzora na timu bandi. Maniki ba discuter na Valdi, maloba balobana bango mbale ba yebi yango. Ba yebi yango et lelo soki notre frère a commis na ba niveau o a commis na. Moi bien faut ça la biso passe mon frère. Tout ça la musala TV. Ezala bandeko ebele bango moko be basimba ba moto na bango akebe na ye simba kisi pour na succès so benene abena baya ebele to yebi bango akaba be na sima pour na succès pour basombele crai puis pour ba so neni mais biso na bino to bundaka Valdi à travers na frère na biso Ken Mpiana ouais Mpiana za na ba ranking na ye na makambu na ye o ngala lobage non to ça msala chacun à son ndenge ou chacun à sa façon ya osa msala ezala bandeko msusu ba osa msala bango lelo no na chrétien faire repos tango fali a koyoka afulanga un journaliste ou chroniqueur misia refula yote ya jairer et ala badu msusu alobi non na chrétien fali potango faire oyoka abendanga pembe na esa nini efulanga biso do sala TV non pas pour apparaître mais tout sala yango pour être ndenge lelo yo sala yango ndenge ba Valdi ba osala frère na biso kolokoto ya la bongoti na bela kolokoto na tcha pondu 3 jours seulement. Mais on a 2 jours évident et puis il y a Jaro. Mais oyo eza ba maladie moko yuti loin ba zui ba fatigar journaliste informateur ou appelle ça information na mboka. Place ngala za yango wana. Parce que soto discuter na yo to lobani ba langage ya mabe. Et après problème moko boya est contesté na vie nanga na lobani. Est-ce que na la kanda ya na loba bien te. TVP za radio tele to lobango wana banini mais chaque moutabi na kona ya telemaka est-ce que lelo place ba mimi est-ce que moto asali mabe wana ninga pa otale boye et puis ndenge pe monde na minute za oningana par rapport ya état confrère na biso komeli Ken Mpiana ye mo yo posa la kana yo so la kana voilà est-ce que Ken Mpiana ye mo le patron ya film na film news est-ce que asali pe quand même sacrifice mo boya au vente na administration na ye aye banano qu'est-ce qui s'est passé et puis état au travailler na komi na ngo est-ce que vraiment positivité za na ngamoni to négativité na ngamoni. Bon, ce qui toke na ngona moi condamnation mukie ou bien koluka to kota vraiment na kati. Et ça moi pas si parce que les patrons il y a Fimbo na Fimbo Ken Mpiana que j'ai sali en passant azawana a ebike Valdi a mutunaye a soda na ye na nenga makete. Veut dire so yi ma mwana zo uta na kanaye ya Ken Mpiana. Tena kana ite na ka chaîne bon et présent na parole mais là c'est ça. On a lo na kai ya Ken Mpiana empresa wana plateforme wana izane iza Ken Mpiana je me souviens encore on a bando travailler na mutu moko na rotanga kombo na été izana mo ranking mo boya ba mes attentes na réalisateur na temps wana mais alobelo mo alobi non na olinga na empresa na nga ba poison et yati ba eni ezalate parce que à partir ya eni ba musu ba omitie na ba poison ba obuma baninga donc voilà pourquoi na okoti sango na kai na ye. Parce que yende aza coordonnateur, il y a plateforme wana. Donc il faut lukape makambu ya mwana na ye soda na ye ndenge to lobara o ya travers na ye ba maladi wana po mutu. Keba élévation me makambu ebele piara. Yo yebi ba souffrance yo mona na monde ya TV, o yebi ba danger makambu dino kutana nango, mais lelo nzamba epolé yo peut-être pona persévérance na patience yo zagi nango. Mais ebele ba lobara ba ndenge na bango, tala élévation na yo. Il faut diminuer peu valeur na yo lukama mwana ça a bien donc c'est ça et voilà lelo batu tout bazo akiseka maneke batu tout basali ba vidéo batu tout bazo commenter maneke aza motoyo asaleke lelo Valdi ya koma boye faut yo poser temps aux na bango comportement maneke est-ce que ba guerre banda ba guerre salama trop ya bate belé ya ba Karine Mokonzi babilo ka boitika lo salama te pourquoi baton bazaki protéger moi bataki na moi barrière passer na bango mo boye tout ça ba simbama Valdi za mutaxi tonné mon cher na yebso vie à lelo et ana tepo na mutaxi vie à muteza étape alors ndeto les gars na TV bongo to na ba bouddhiste to na ba yogiste to na ba bailien tous en a ba rosicrucien, tous en a ba maïcarien, tous en a ba comment, ba logique, ba tuna ba tuba na religion na bango.
parce que so yé pas biso net trésor bolembo tu yo pozaka wapi moto na elle mo tozana bien boy na tuna rona na nga pena na telema so yé mabe mystique nga pena na simbama so yé mabe mystique. Le problème c'est quoi? Oyebi ke momi wana manike wana za rancunière. Momi wana afo momi wana muto ba problème il faut mona ke momi wana zaki mwasi ya babia. Momi wana zalaki mwasi ya babia. Tie babia ba ya okufa na bangola na balwanda wa. Babilo musuya ya photo kinda to sololaka. To mema biloko nyoso teka na kobatama. Nana nga ebite kisinzo razaka lesbienne. Nana ebite kisi ya bota azala mwana na ye. Nde na yebi baka na batawana soki bakabona te seke bazala mobali wana mais nana ngo ayebite ke kisinzora azalaka lesbienne parce que lelo ba pede ba ola kisa rôle na bango ba lesbienne pe fo ba la kisa rôle na bango bon siko nga na informé OK maniki abimaka na nani na kisinzora depuis aza mwasi ya babia la na mbeto ya babia frère propre ya kisinzora mais ye abimaka na kisinzora mwana bango est-ce que talent au petit wana zanango artiste n'a pas sabino respect trop c'est trésor bolembo na bundara toujours pour les artistes ba Zulu a causi éloge ba yebi makambo yo ba cross mbiavanga ba yebi makambo yo ba kisangwa ba yeba makambo na Luanda ngala défendaka ba artiste sali à toi petit au soir ke liboso te mais sa maman mon frère maman na ye mais tant to discuter na yo ba langage mon cher na batu msusu azanoki bo discuter na ye meta na ye akimute mama be o tina ya sala mutu mabe nanu e coïncider te a salo mabe te izatege po valdia za mutakala so valdia mutakala to lo ba loko yo to sala ga erreur mon cher yo sala ga émission na ba nganga kisi azondi makombo ya Jésus Christ de Nazareth mais siko mutu akepa nganga te akena maikarité akena logi moko quelconque te c'est kazana kani amouye souke ba mutakala te ya on a epsio mo na mai mais qui va pas net parce que il y a des normes oyo oza plus dur on est vivre na se mo kiliboiza eza na ngamba nzambe nganga kutu roza na mbongo moko bo soma mbeko no facilement mais nzambe te parce que ba norme nzambe eza plus dur eza difficile à 100% pour me respecter Carlos le miséricordieux alobi boy venez à moi vous tous abengi banani boya epala nga bino nyoso batu boya kolemba la mikakatano ngana ozwango problème inezaki usali mabe telema yebisa e papa na ndimi ke na sali mabe limbisanga na ozongela sunzila wana te c'est tout nganga kuta osenga mbongo ya senga mbongo te ya lobi telema ka popola makolo tambola alors so zala mutu abongo ba osalo mabe parce que eza rôle na bango alobi ils te feront la guerre ya pesi bango autorité wana babundisa yo mais tika lelo moko na suka na ngalobi bakolonga yo te c'est que yo zaka na place yo za victorieux c'est tout voilà pourquoi na loba na valdi massa bapandisango oya solo to sala musala tala massa na oyeyo Carlos Ikabalo entelo de la presse trésor bolembo yo to telemi to lobela makambo yo pona yo ya odaeti momi wana eloko te et puis petit na biso mwana ya babia ndongo petit wana osala ba impact ya danger a beta musique ya danger parce que maman na ye muto akangaka ye po maman na ye abimaka na tata mwasi na ye. Et voilà mon cher Trezeguet est-ce que tu là dessus on ezali lelo toi toujours on a pendant la solution moi ça na biso valdia ça la bien par-ci par-là ba image otambola ça la batne surtout passi tout ça là c'est qu'on est en bref en grosso modo sur tobi le tout solution mo ba massa bazana kin ba matie bonché ba dropenza les sages donc les sages voilà donc tu vois tout le monde bien la Kinshasa wana pendant recevoir franc na biso na minute tout ça la nini maniki azanzambe te d'abord ye nzamba sala to benyena no maniki nzamba sala yete est-ce que nzamba sala mwasi te asalaka mobali ayeko sala ayeko zwande eloko ya salaki abimisia mutu nzamba salaka mutu moko asalaka valdi asala manikite toke bondele na sansini momi ona na ndenga boye makambu na ya mabe eboma babia kota mabele tozala na yo na liwa ya babia ti to accompagner ko ya babia ti na lufu ba ndeko ba uti kisasa ba yeba zo bembe wana mais mon frère toke na tozongaka Matika Songo star à l'horizon masalanga la pêche moté Mathieu Bonché les sages masatikala wana keni piana ya ba ya nyoso bosangana tobelela ka kombo moko ya nzambe masala biso obika
Est-ce que comme autant tozana ba rose chrétien, tona bata maikari bali na kati, tona bata ba bouddhiste bali. Est-ce que okosangisa ba bouddhiste, ba maikarien, ba rose chrétien, na bata banganga, na bata bagenda na ba zulu temple moko, est-ce que osangisa bango tuna ba cross wana bo tsepela mon place mo bela comme nani? Son Excellence, notre grand frère du pays, l'aîné du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai salué en passant, vrai combattant, tant à pouvoir. A salelo mo ngana to yebi ba président ba la batakisi masalanga Aris Mantima le vrai réalisateur ko katelo rote ya message ngana yo to yebi ke ba président de la République bato makila bato ya kisi to yebi ngo bongo mais sikoyo son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo azu pouvoir et lo liboso sala abengisi ba congolais nyoso na stade de martyrs to sala prière ya remerciement nana pesa mutu merci ça mutu à recevoir loko mo boy mon frère na place wana ezalaki okuta ba comment on appelle ça ba méthodiste okuta ba musulman okuti ba nani ba catholiquien okuti ba tout religion nyonso ezalaki wana même bandoki ba alaki wana na ba chef coutumier po ba ala ba cho on comprend mais tango to sangani biso nyonso to obelela kombo ya Nzambe yo soko buleki obeleli Nzambe ya Rose Croix Nzambe ala ka moko kombo na basala ka pona mutu moko mais to wana ba religion différent. Mais mutuna mutabele la nzambe na ye pour ma sala biso sa nini atelema c'est tout. Mais d'autre part peut-être zoka ba ikoyo circuler on dirait pas zoki moi c'est mutu mukolo moi c'est sali ba asali boyo mon frère. Moi la mai biloko msu pe biso to loba to ko yeba 2% mais 90% 98% wana to yebi yango te mais to loba po sala biso pasipo to za bato to tala musika yaya Boulot TV et à la boulomo mystique. TV radio te. Boulot TV à la boulomo mystique. Succès et ben de la mutuba problème. Ngala on peut soka conseil parce que yo ki ba maloba o ngala lobi yo ils ont bato ebele. Ba roko ka loba ngote pe ba question oyo Carlos a posé pour ngala répondre ye. Ils ont ba ndeko ebele ba opposant ngote. C'est que quelque part to tchepe risque na ba vie na biso. Mais sauf que biso to banga ke lokote tilobi na ndenga mukete. Mon frère soko bimana mwasi abatu. C'est nga pardon. Et le roi ne bomara via mutuma kasi. Toi ba star to les gars na TV. Biso rôle na biso za poto transmettre message na population bientôt éduquer masse. Ils attaquent que to linga basia batu po basia batu na ba pesa biso bambongo quelque part pe et ça la mabe mais quand à mon trésor bolembo juste et ara conseil na ebitende batu ba loba na bandenge na bango ezaka ba soupçon ezala normal mais on a ebike maniki mutu asali bleu. Merci Trésor Bolembo mon ami de tout le temps. Nous chutons déjà total en caméra lelo ezana ba base oyo batu bazoluka et bendeli pe concert ser na biso moya Bruxelles tout au coup un accident très grave. J'aimerais Aristote Matimbo total en élément après tous on a plateau na biso avec Trésor Bolembo. 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 Toutes les images ya Koko Madera Azarali Bana Mboka, voilà. Donc on ne sait pas est-ce que tout y est selon les informations. D'autre part Babi qui va l'évacuer. Batuni basali marque wana ndozo mon accident wana aza entre la vie et la mort. D'autre part Babi za ba archive mo bo salaka, ba vidéo mo salaka, a insultaka artiste mo mnene puis Congo RDC et voilà. Peut-être et à cause où il qui peut-être a mérité et le accident a coûté un angona yo étant que chroniqueur étant que mon analyste net au sala pour banini par rapport à l'action. Merci Carlos Caballo, là j'en profite encore pour saluer mon vieux, mon boss Otema Pembe, mutu moga na boire rayo na major teka ba vitre matalatala. Ah ninga lo na major teka me bras honneur à toi. Wana boss, on a major teka ba vitre. On fait on a fait na match bon chez. Ah sola bien fort. Carlos Caballo. On a fait na match bon chez. Ya na opeso réponse par rapport à la question na yo na opeso na deux contextes. Ouais. Na linga va batu balanda biso bien. Poto so la bien. OK. En dehors
il y a aux la chroniqueuse, chroniqueur, journaliste, pas importe le titre, tous à rappel à mité maya batu. Na kaya artiste, il y a grand artiste wana, oyo notre concert nabiso a insulté qui. Ce que ça que yem to sali biloko wana, c'est que comme déjà belé et comme belé, ils a mabé. Parce que moi je ne pense pas que Lyon Ozaboé Orobanda kobe banaka na batu nyoso batu wana ka ba kamabe bazaka mabe yoka ndoza ka bien. Ce commis déjà na 3 personnes. C'est que quelque part yo pe fozo ngotala nan. Est-ce que débat na biso e banda ki ndengeni? Est-ce que zate ponga na loba ki boy yango epesa ke kanda kota ki boy. Notre concert na souhaité na ba bonne guérison à toi. Na oyebi soka elo mo boy. Ce que ça na côté artiste grand artiste wana. Eza mabe. Pourquoi il faut pas au pardonner? Au final, combien de personnes, depuis la carrière musicale, au commettant des erreurs combien na famille na yo, en dehors de la famille na yo, même na ba camarade na propre au kola na bango. C'est que mutu nyo so amutu. Mais na kasko ya ndeko na biso Koko Madera, ouais. Koko Madera. O ya zalelo na ta ya convalescence parce que daebi kaza mutu, a autokuta na problème mais nzambe quand même asali intervention parce que aza toujours en vie. Yaya musala ngope to salaka to sala ngo mutute o mona ke bino bo na poto biso za na Luanda misuba na Kinshasa misuba na Mbandaka misuba na Kikwiti ngala mona batu mo ba ke découvrir vie na biso nani na Côte d'Ivoire o ya sala ba groupe ya badanga ba Murumba ba nani vie Murumba mutu mo auto découvrir na Côte d'Ivoire za ki juste sermo bo somba biloko a combien pas na ya tuni babikeko na ye poate ka babikeko ba prix ba pesa ba yo kanita FC yo so yebinga o kabela mbongo ya pamba on a kabelo mbongo ndeni donc wana to lekiango cela veut dire na lobby bongo pona otalisa ser na biso koko ke bato belé to sa msalo mais il faut éviter pe ba problème na vie et surtout devant la télé voilà il y a des messages faut pas dire devant la télé donc et ça na bilo msu na TV il faut ko sala ngo pe zalata o to benga en caricature. Oko tchango ka mbala moko boete oye na ngopi ata na mois d'essai parce qu'on ne sait jamais oza la bandeko yo oza protéger mais bandeko na yo oza protéger mais obota soit obota bana na yo otia bango wapi donc yaya et même abiso pe na ba ranking te artiste mboka na yo rôle na yo eza ya ko tombola ba artiste parce que un journaliste un chroniqueur eza muto yo azo faire découvrir musala ya muto atomboli yango likolo. Mutu baye bakiete baye bié à travers de nous. Yango ne musala faut biso to sala mais soto komi ko finga ko insulter ba polémique ba ranking mais sort nango yango mutu muso a profiter. Et ça nango ka grand artiste na te mais mutu moko a profiter kaka po bozarana venir moko il y a des faux pe sarié pe mbotete. Asali ope mabe na banzela ona ye. Donc réponse nanga yango wana. Voilà, pour nous repasser conseil moko na ba concert tona ba chroniqueuse avant na nos dernière question nanga o ça la keto kabwana dans le calme na bi yo ke na mangomba likolo est-ce que télévision a place ya se rendre compte sur ça na nyonga mutu ça na problème na mutu est-ce qu'il faut o ya lancer message na juste à la télé tout le long du monde comment il y a direct s'il y a un problème entre moi Carlos Kaba le trésor volé mais faut y a directement téléphone direct maintenant au fin même na famille nanga même na père nanga na mère nanga na maman na biso mibale complexe et infériorité ils ont même biso na ba désart na ba perte normalement télé eza place cité ya o ça ba n'importe quoi Carlos bolinga olobango te bo mabulo Carlos ba ne belé ba ndako partager ba émission na yo lelo ba koma ba concert na yo nakosi. Et voilà, merci bon chance de dire pas mon ami Trésor Bolé mon ami dans la méchant lelo voilà donc toi na kanda mama Faldina ndo suki sinon wana to suka lelo pona wana donc voilà donc comprenez là c'est l'ambiance de l'émission voilà moi remerciement na batuno tout bota la biso nga pena en tout cas le lobby ok na likolo trop c'était son leader Gelor VIP beauté fatale Valdi Chaba na obo sanate donc Laetitia Zaba Yvonne Malaka Christelle Osombe Chimel Kondi na obo sendelo la kitoko Rochelle VSK donc Kevin Kondi Yannick Beauté wa grand prêtre Yannick Beauté wa grand prêtre na Dortmund donc Gold Delix Château d'eau on a salon moko tozana na château d'eau donc il y a Gelor VIP Yannick Beauté wa na bosanité Kalou Champutomani et voilà moi remerciement na batunayo donc merci Carlos Kabalo ça qui na remercier na oyo na pesho merci émission oyo propre aloba bien bolandaka émission
Et Mouton a réalisé mission, Mouton pas maté. C'est Aris Matimou. Merci à toi parce que aux Lumière, il y a un réalisateur. Je salue aussi Zulu Arkosi Eloge, artiste et comédien. Je salue aussi mon frère Cross Mbiavanga. Cross Mbiavanga, et pourquoi pas qui sangwa, artiste et comédien, ça bien. Et mon vieux Major Teka. Ba vitre major teka ba vitre prêtre ya ojaenda ya kazenga na ndenga mukete so natali mpanzi petit nanga shagili mpenza Tigo Motei Fabio Kwalukendu oni ko fula ngai te Mishokoto Fia ma petit nanga père Wata na pesi mbote kati ya kanda nasuki na bosani to masa tu balinga bimission bo s'abonner bo partager un peu bimission de masa nanga David Trésor Bolemba Lobby donc voilà toi continue toujours l'information bo s'abonner massivement bimission de masa nanga David Trésor Bolemba Lobby donc voilà toi continue toujours l'information bo s'abonner massivement à Enga Cross bimission de masa nanga David Trésor Bolemba Lobby donc voilà toi continue toujours l'information bo s'abonner massivement à Enga Cross bimission de masa nanga David Trésor Bolemba Lobby donc voilà, toi continue toujours l'information. Bo s'abonner massivement à Enga Cross, émission de Massananga David, Trésor Bolemba Lobby. Donc voilà, toi continue toujours l'information. Bo s'abonner massivement à Enga